polémique. Pastoni, bandera na comprendre te. Nana nga leli. Mobutu, Skara Général Miko. Skara Général Miko. Alelaki na munoko nini? Yoka kolela. Tomo souffrir ko la bino. Tomo souffrir ko la bino. To se bino nini? Ni lo kume se bino te. O to ko to liga fere. O ko to liga fere. O souffrir biso mo. To se bino nini? Mobutu, Skara Général Miko. Skara Général Miko. Ok. Et bon, moi, ça va, c'est quoi, parce que c'est payé au chat, on va bana mawa, vous avez bana mawa. Ça n'a que live, tu vas mawa, quand il va nini, il va commenter bana mawa, tu vas passer payé. Faut l'homme savoir, l'homme savoir. Bon, tout le monde. Va te passer payé, va te passer payé, va te passer payé, va te passer payé, moi, tu es là, bon, maman, quoi. Va te passer payé, na yote. Bon, en fait, dans la macadamie, mutamatinga ezali jeu d'esprit. Ah, ok. Oui, jeu d'esprit lobby. Mais jeu d'esprit peut partir là qui est voice na la fois dernière bande golela lela. Ah, oui, ben là. Il dit son il pousse. Pas piquer des bundes. À lobby a on va faire rigolo là, il faut habiter moment qu'on a na saisir en motembe. Déjà, faire gola, il faut soit ça, ceux professionnels, soit ceux qui n'ont pas Moussala, ceux qui n'ont pas. Non. Faut revoir. Faut revoir Moussala, non. Faire gola. À revoir, Abi, qu'on revoir staff, je pense à revoir Batnaye. Staff, Moussala, ceux qui l'ont moins de moi. Faire gola, il fait son travail. Faire gola, c'est un artiste. Faire gola, c'est un chanteur. Faire gola, à Yembaka, à côté studio, à Yembi. Et Abimse Bino Moussala ou Asalaki. Maintenant, vous, les fanatiques, bon, ça n'est. Qu'est-ce que vous faites? Vous, les fanatiques, vous faites rien? On t'a à côté studio, à l'améliorer nos musiques, à Abimse Bino matière, à Tchéli Bino na mesa. Mais au retour, vous sombatez, vous consommez. Mais vous avez exigé les sous makamebele. Cette fois-ci, la côté moi faire mouké, la côté mouké. La moussala, oui. La côté j'ai les frères à quoi dans le yengita ba qui offre écola moussala ce qui n'a faire écola il travaille. Donc cette fois-ci côté le faire mouké. La côté de mouké, faire écola il travaille. Makambo entourage on tourne le bango après. Makambo ceux qui professionnels tourne le bango après. Faire écola il fait son travail. À Yembaka, à côté de studio. Abimise ba fanatique na ye musala ou tu kusala. Maintenant na retour bino ba fanatique bosani. Ce matin, j'ai rigolé avant de sortir na qui rendez-vous na ngai boye. Moi na bino moi si wana ceux qui ledi wana. Et le moment na bango pardon Prestoni, ya bisote ya bango. Bango ça ba na you know ba no na jeu d'esprit papa. Yo te. Ça on a 6 minutes. Bah c'est là 20 minutes dans récupérer wana na ozong selon. Merci beaucoup mon frère. Mubat na bango lelo bafingi nzungu bafingi nyo analyse soi-disant fali pour amta créer ba panel oyi na vandi na ko brosser minu na ngai j'ai rigolé d'une façon na bimbe oyi comme kindo type moko Mathieu avec haine au lieu que na haine wana ya kosoma ba billet ya nani ya faire rigola o ezana nina na Paris kuna mais lui alors qu'on me s'appelle elle n'a tout dans ma panel. Mais mon frère, tu passes ton temps. Nous analyse à la France. Nous voir à la zone à la zone sur Bongo kuna. Mon frère, j'ai rigolé na tango. Il y a qui fait 8h 9h boy. J'ai rigolé mais qu'est-ce qui ne va pas avec les Gaulois? Ça dit vous passez tous les avec Bolamu qui na tango. Au lieu que vous allez concentrer dans ma camonabino. Mais vous passez toute la journée. Pardon, pour les Ernie. Bon, 8h, 9h, mon frère.
nazali on a za na boulot nazali on a za na boulot na banda osala 7h juste 9h bato bamati baza kofinga baza koloba avec haine omoni bapanel wana silevili bagolo bakende kosala nini kuna eza biloko nani ya fali baja fali alamaka comment bato koraisonne boye meme ngai nako jamais koloba ke efere acréer bapanel moko boye mpo batakaka fali je peux pas penser comme ça on va raisonner de mon attaque je ne peux même pas je ne peux pas. En fait, ma panel est libre. Ma panel est libre. Je a créé panel na ye. Je suis makambo na ye. Beaucoup ici ma panel mis ça de oyo. Je créé un go fali. Oh, ko fali de créer ma panel oyo. Omoni, yongo omoni kuna. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les Gaulois? Achetez votre artiste. Beaucoup ne kotala, beaucoup ne streamer artiste na bino. Vous n'arrivez même pas à streamer artiste votre artiste. Il y a un truc ça la moussala qui toko. Faire le yamba bien. Didiston, Baxela, Prince Tony, quelques minutes et on sera bien, s'il vous plaît. Vous sont battés, vous streamez, mais vous avez fichier bateau awa, panel wana, vous comme ici, nous tourner ça, nous tourner les bois, nous tourner présente nous au Kenya, la panel mon côté, vous allez bon, nous tourner ça, oui, comment? Bakata mine ne bon wa pekisa bino pa mwana mwasi moko ba pekisa bino bokenda kuna te bokenda kosala kuna nini bino bazoba poka bokenda kuna comment mwana mwasi ko bala ba mikolo boye franchement c'est quoi comme bêtise quoi comme bêtise concert bino mo bosenga ki concert bo ba ki faire rigola acha concert na poto acha le pe concert yango wana encore rien acha bino wana maintenant le problème c'est où ceux qui sont bien ils vont parler bien. Achetez vos billets. Chaque fanatique a dit que artiste est dans un concert à Paris. Chaque, ils ont un warrior, ils ont un gaulois. Ils ont dit que l'artiste est dans un concert à Paris. Maintenant, vous avez la distraction, c'est-à-dire aux gens local. Comment vous avez la distraction? Et comme on a la distraction, distraction est zatée. Maintenant, vous avez dit que concert est à Paris. Mon corps est dans la encore. Moko est dans le stade, moko est à boy. Comment yo cause discret pendant que artiste même a ça qui information que na Rebecca place boy. Non, arrêtez. Les Gaulois des fois air moko bo ça ma campagne air moko bo c'est ma campagne ba CPL. Comme beaucoup ngona tongo, moi na moi si moko fongoli panel na ye pour faire monter les gens, ba ko fingara bande ko mibal. Alors comme ici news, new analyse comme ici warrior. Nous analysons Nathalie Chichi pas matin midi soir le commissaire warrior au fait les panels sont libres ils sont libres les news va libre ça on s'est au matin ça on s'est tout comme kate le commissaire panel tout warrior mutu autre va kaza warrior ezali nzungu il a ayebi to yeza warrior mais la 4 nzungu azaka sous warrior te mais nous analyse to yebi position na eta news va te position na été parce que babima a sa position ba yebe position te mais moto auto yebi azana position ezali nzungu yeto yebi za warrior yeto yebi et franchement mon frère news va na seki 8h 9h na sani azalaka golwa sani c'est qui encore ça nzungu lo biaka warrior ibongo sani je suis là moi j'ai rigolé ce matin la Bible de 15 minutes. Prince Tony, Erwana, Nazas, la bandara boulot 7h juste. Donc, biso bata préparateur de commandes, on a trop de travail, na ba sera ba fait pour na kanga ba biloko batu, ba produit ba nini. Donc 7h na bandara boulot déjà, la 6 à 15h30. Donc Erwana bon bazo finga na boulot. Mon frère, la fait biso ba sasi ba si bino ba kipa so ki vandam o sa ki misolo bina na nina. Nanyo liste le vandam basili si wana batake guba gouve le gaulois basi bon erna royamba shu gouve awa samedi to dimanche c'est qui gouve wana komi no tenir pas warrior kuna c'est dit alobi abi gouve c'est ça ka news ça ke pongo po a ma question on le ba question ba tina ya izanga tina na alors répondre ba question na ça dit yen ba fingi basili si ba lobi na seki. Mais ce n'est pas grave, tout ce qui sera na Belved, car la Zalaka, Batouba la Mouka. On est là, il y a Belved. Comment souffrir qu'on a bino? Comment souffrir qu'on a bino? Tout c'est bino nini? On doit passer bino ten. On doit passer bino ten.
Wakabuza ni kafe. Oui, ça cadeau pour la Noël, hein. C'est notre cadeau pour la Noël. Tose bino nini? Tata mokolo boye aza kolela lokwa mwana moke tata mokolo boye tosali nini mpona fere tosala nini mpona tata mokolo bozo kolela franchement ça c'est le tata mokolo ye poko ke olela bongo tame nalela mpo mosani tofali kata na mbongo nekuna fali 5 millionnaire olela mpona fali fali 5 millionnaire mon frère nalo naolela fali 5 millionnaire mukataka avion ça asala calcul ngana kelelo fali azaka avion ça calcul. So c'est que OK le Paris a semi billet. OK ceux qui Côte d'Ivoire a semi billet. So ngana mtabona kele. Ah ma pas tu sais pas billet kutu ye moko takenda ozwate façon bo billet ngo ye la raie déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que mes amis to tapoter to partager live. Bon mon mo kende les 7h wana ngana boulot. Donc na bandi boulot 7h juste. Donc wana bango soki 8h bazo finga na bonga na zo kotsa mondele nyon. Et na sali semaine mobimo ku na sala na live télé lo gané na fongoli. Donc eza passé panel les ara mututé, panel les ara mututu. Et ba ndé ko défendre artiste nao na ba élément na yo. Ya rappé na ba élément oyo eza solo oyo ngaso pe na vérifier eza solo soki ndeko Ramon Kota a vérifié eza solo c'est bon mais koya biso ndete siko ma solo mo boy ya makio na po soki yo ina solo lokuta to tio na va wana e wa koma bino bozalaka boy bino bozalaka boy parmi ba biloko pesalaka bayi na biso ya ngwana nzungu kune oyo tsaye na munene ba tsaye na munene kuna bazo biso loko boy Prince Tony a rappelé yo ka vite fait pour n'appendre de sous parole soko fonga micro ça bien ndeko mongo boya kolwa matiawa batunie na tunie au streamer à faire le biboui na streamer à faire et nzungu a posé question au streamer à faire na plateforme nini ndeko Akimi tisi ko Akimi tout notre bazala ki awa Akimi azate j'ai d'esprit na zo sekana se amona ndeko wana Akimi. Mais nous va le bon que les Gaulois n'aiment pas faire rigoler. Les Gaulois n'aiment pas faire rigoler. Ça c'est certain. Ils n'aiment pas faire rigoler. Ils font semblant d'aimer faire rigoler mais alors que rien du tout. Ah papa utika ya ilus patu nyego to so oyimba nzemba vesha la boine oyimba. Ah utika ya ilus quoi. Kaba maloba. Donc bande to tapoter live et on ça bien. Ndego F, toujours sur la parole pour tous abandonner un souci s'il vous plaît. Ndego F. Fonda Miko, bonjour, bonsoir, nos bonnes fêtes. Oui, en tout cas, bonsoir, Niovar, bonsoir à tous mes co-invités. En tout cas, joyeux Noël, bonne année à vous tous. Bon, je suis saïliphone, je ne sais pas parler lingala, j'essaie de parler un peu en français. Ok, Ndego, tu peux parler en anglais. Donc, tu as un anglais bazar, interpréter. Donc, même français, même anglais. Tu peux pas se présenter à ça là, moins cher. Ah, ouais. Papa, il y a se présenter. Niso ni hao, me wentia, niso ni hao, sianza ishi ouais nangona kiri. Ni hao, me wenti. Ok. Ndego, le pas balang disait béné à Bandego. Attends, anglais, français, on t'écoute. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Niovar. Et je vois l'affiche de Soleil Wanga, Riti Wata, Kofi Olomide et Ferregola. Bon, souvent, moi, je suis des chants, de musiciens, chansons, mais Ferregola... Volume, s'il vous plaît. Ok, Ferregola me fait vraiment vibrer. Donc, vibrer, j'aime vraiment les chansons de Ferregola. Et ce que je voulais dire, c'est quoi? Je suis... beaucoup qui ont intervenu dernièrement, juste par rapport au report de Ferregola, le conseil de Ferregola à Brazzaville, donc à Libreville. Moi, je pense que Ferregola, c'est un artiste. Et concert à Ferregola, concert de Ferregola, de où comme ça? À Libreville. Je pense que le report
que vous avez affiché ici, c'est pour Libreville, le 27 décembre, n'est-ce pas? Oui. Oui. Oui, je pense que j'ai suivi même un appel en direct récemment là, donc Fergol a été appelé en direct et il a affirmé qu'il devait venir à Libreville pour livrer ses concerts. Malheureusement, les organisateurs, bon, pas les organisateurs, mais les gestionnaires de l'endroit où il devait se produire, ils ont envoyé une lettre soi-disant qu'ils n'ont pas réuni les conditions pour une meilleure production de ces concerts-là. Alors, moi, je pense que vous ne pouvez pas mettre la faute à l'artiste. L'artiste devait normalement se produire. Mais quand je suis des personnes qui disent que Fergola est très... Donc, il a une malchance. La malchance a commencé depuis les trucs de... Donc, c'est quoi? Et les premiers soins de... Donc, par rapport à ce qu'il avait fait contre Kofi. Moi, je pense que l'artiste... façon, bah, je ne te comprends pas bien. Donc, ça l'a un peu bien. L'homme un peu bien pour te comprendre. Même si tu parles en français, le bel habitude t'a bien pour te comprendre bien. Parce que jusque-là, moi, je ne comprends pas bien Mambo Oloba. S'il vous plaît. Ok, je disais ceci. Est-ce que vous me suivez là? Ok, toujours. Ok. Fergola devait se produire le 27 décembre à Libreville. Malheureusement, il y a un report. Et il y a des gens qui disent que ce report, c'est quelque chose qui vient d'une malédiction. C'est-à-dire Ferré a une malédiction suite au premier soin qu'il avait fait contre l'artiste Kofi Olomide. C'est de là qu'a débuté sa malédiction. Donc, le fait des reports de certains concerts de Fergola, c'est suite à une malédiction. Moi, je pense que c'est un grand artiste. Ce qu'il fait, son amour vis-à-vis de la rumba congolaise, il devait normalement se produire à Brazzaville sans souci. Mais ce qu'il y a eu, c'est peut-être que les gestionnaires de là où il devait se produire, ils ont trouvé que c'était quelque chose qui n'était pas bien fait. Ils n'ont pas réuni les conditions pour que l'artiste puisse se produire convenablement. Alors, on ne doit pas remettre ça sur l'artiste. Ce que moi je demande, c'est que nous devons soutenir les artistes. Aujourd'hui, ceux qui font la fierté de la RDC, c'est Fally Ipupa et Fergola. Bien sûr que Fally a une avance, tout le monde le sait. Fally a eu une vision très loin et Fergola suit aussi derrière, mais les deux font la fierté de la RDC. Alors, nous ne devons pas soutenir un et négliger l'autre. Donc, les deux font la fierté, nous devons être derrière eux. C'est ce que moi je demande. Tout ce que vous évoquez, Fergola a une malédiction, Fergola ne fait pas bien ça. Il a un entourage qui ne fait pas bien le travail, Fergola n'a pas une bonne vision, Fergola a... Donc tout ce que vous apportez tout ce que vous portez comme un mal. Nous devons le soutenir. Il est aussi fils du pays, il fait la fierté de la musique congolaise. Et tout ce qu'il fait là, c'est un bon travail. Moi, je pense que j'ai suivi son dernier album. Et tu as suivi le dernier album. Est-ce que tu peux me citer peut-être 5 titres des derniers albums de Fergola? Oui, évidemment. Il y a par exemple Visa, il y a la chanson qu'il a fait pour Jeff Janide Teta. Il y a... Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça le titre ou bien pas? Tu viens à Kiseni. Oui, bon, je vais te citer les titres. Hein. Je vais citer les titres. Il y a... Il y a beaucoup de chansons que j'ai. Merci beaucoup. Je pense que faut pas lui compliquer la vie. Ramon, s'il vous plaît, micro na Okanga, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci Ndeko, te rejoindre après. Je vois que tu dis Oyebi Banzembu, mais 5 titres, ça devient difficile pour nous autant à 5 titres. Donc, ils ont dit à mon Ndeko, à Zakia, pour tout nier, ce que c'est m'a fait le goal à Wapi. Oui, rejoins après Ndeko, oui. Donc, ils ont dit Ndeko, moi, à Zakia, à tout nier,
nzunga tuni streamaka faire gola na plateforme nini ndeko tula musi ya zaza asali système marché ya bakimi ndeko pe batuniaka 5 titres pamba ndeko azoluka bon tout comprendre gars donc allez-y comprendre bandeko ndeko akepoza kafa akekoluka 5 kaka akekoluka 5 bo comprendre bandeko to tapoter osala bien to tapoter live topesa maloba na mataki liboso Ramon toujours kayo après toujours oui. Moi j'ai comme l'impression que le frère vit à Gisenyi parce que ce qu'il dit là je ne sais pas trop moi mais il y en a ibise habari kwetu kuya hapa kuna kusikisa magogo yetu jusqu'alors bagolwa bateki 4800 billets bochanga na varte parce que eza kosaleka peseleng news mais si tu au le mois de février ce basal sold out était concert ezala annulé mutoazo bo ma vie à faire eza ya ale alliance ya ilus bo comprendre vonanga lelo bagolwa babwaki nga malade donc gorge na ngisa la bien te na meli ba mondongo na liba mondongo mais ma après papa tikala mpe na sujet tolobela s'il vous plaît on eza mambo baliza côté na lobby boyi concert wana tokoma février te bakoanile eza bacourte jour na lobaki yango omoni lelo bareport ya baconcert ndeko na ngai tolobaka chaque jour amona na biso toya mabe totikala na musicien moko kaka ozala crédible mingi ezala aigle parce que aotekama osombama lelo tozama bato totala na elongi soleil aza na 7 chanson te oyo ngai nayebi 7 aza te eza vraiment te pourquoi eza te parce que après kolongwa asala carrière solo te abimisi album toki feuille d'orier ebeta te soki mpe ndeni ngai nayebi yango te et puis nayebi te soki nani azalaki producteur neti wana soki a réfléchir ndenge nini yako produire moto lokola soleil y avait moparu vie motema mabe eleki lelo bawarrior to ngai tosupporte ye toka azalaki bien na vie tosombi babillet na bamélomane y compris bakofifilu soki banani fo yebake bavie bafani na ye bakoli trop bafani ya kofi bakoli tellement bana ba age ba mama bafana kofi lelo papa chéri merci beaucoup na noko na biso on a bisa ko no mida na no milando na no milando pe oui no milando azati lelo OK pesa bomba mbote ba bonne fête na bango no milando paza lieu lui a eu mida noko na biso donc faire gola yepe lisusu faire gola aotekama na Afrique mingi te soki ezalaka na Congo na biso te surtout na basale ya minene y compris bastade aotekama te parce que artiste aza na management koto management eza vraiment trop te na Cameroun akosombama na tekami soki okili na bamboka misusu Gabon mpe mais parce que tolobela mabeka ya fere te ngai nazalaki na ami moko boye ayebi lingala koma Congo te gabonaise azalaki gauloise nayebaki ndeko micro s'il vous plaît so mathieu kangi micro c'est ça moi comme ya nango mwa mboka na biso ekangami nango pembeni na biso ndeko kanga micro papa ekangami na Congo eza mosika te Libreville bafan baza bacongolais bon communauté congolaise eza vraiment assez forte aussi là-bas bakokaki kosomba babillet mais hélas basombi te tomona bamusicien bazotekama te bamusicien fwe na fwe yango nayebisa bino toaka na motu moko suivant le guide mpo na héritier ezalaki nango pesa elengi parce que na Bilbao alingaki ezala te communauté na biso eza kuna bamipesa mingi na mambo ya musique te toloba depuis musique ezongi naye déjà abeti na Espagne même aigle na ndimi te yango wana na oshite naloba awarrior tosomba babillet
tosombaka billet soki tobandaki na ndenge tobandaki kaka na mois de fer oyo ya l'autre ya les deux toyoka mpe kaka boye na janvier makambo yango esila peut-être tolia avant août le 27 a peut-être le 28 tosisa makambo sinon bonne année na bino sini ni kwaila sinon bonne année warrior nalingi bino mingi bagolwa bo supporter passe eza lelo bolelaka après toni bete loko wana na lala mwana kuta alimbisi ngai ya bete loko wana na lala bino pe elo bozalaki ya bozangi na eloko wana te prince toni aya bokomi koyokaka nasala o nini prince toni abetelangi eloko wana na lala naokita na ngai naotika place yango moto epesaka pongi oui naokita te nani stilish nga naokita pongi na ngai soki motu tona posa toloba tosama DJ Fa s'il vous plaît Tony naosenga pardon tana ngai na botika pardon DJ Fa donc to respecter tana yo tika tandeko na kimia selanga nazwa mwa cité na déjà asengi prince Tony alobi ndeko Prince Tony tiela ngai pardon na lala tomo souffrir ko la bino merci pas merci je t'aime pas merci vous allez faire vous souffrez du son moi merci beaucoup prince Tony. Je pense que Roman Kota osepeli oki olala donc ilala malamu ndeko yo sengi batile loko kino olala sali swag mage sali baswag basago na yo Benji swag ya gozela yo lobaka yo goza parole swag ya bomatelo hapo 16 goal à 16 toujours bonjour et bonne fête à toi 16 na bisaka fo binga nga 16 yango de sala na papa na TikTok na nga kombo za goal à 16 donc na luka na forcer na bingo 16 mais si maraté lobi boy va nga so na pese mtingo fo sala bongo ndenge sengeli te yo ko pesa na mitindo te l'esprit est bien bonsoir na batu eza un esprit mabe kombo na yo za goal à 16 donc nga na kobenga na kombo nazomonela na TikTok na nga ezobimisa nga goal à 16 mais na forçaka namoni photo na nde 2016 bon napesi bino nyonso bambote ebele ozoyoka yo namoni président Tony aza wana nabengaka ye préfecture soki oza na posa rendez-vous ya rapide akoyambo rapide vraiment na seki mais président sake sekisa bino boyende président Tony okoseka pele na likambo yango te mabeno yango wana Dilakos Papa Congo alias na pesi mbote na yo bonne fête à toi bon va nga na koma peuple mis à part yo yebi na koma na bamondi on n'est pas là pour ça ndeko on est ba les à côté donc reste na ngai ikanga na loba eza mit na ngo pesinga na loba permettre nga na loba pardon oui na peuple mis à part on a za peuple mis à part elingo loba makanisi na ngai ya ndenge na nga bon nakende na babiloko eza concert ya Soleil aza na nzembo ta koyembela bato yango eza annulé concert avie na biso ya Bogar aza na problème na foyer pe aza jaloux ya mwana oyo abima epa na ye lelo oyo aleki na makambo ebele concert ya Héritier Watanabe nayebi te soki eza main rouge position eyebani te naye na concert ya surtout concert oyo esekisanga fo ya Gabon oyo nazalaki awa na live na yo var nalobaki ke concert oyo baoyo bavanda na Angola bayebi bacarnaval ndenge esalamaka bafestival esalamaka eza nalobaki yango na analyse na ngai eza concert te ke artiste atie yango mais eza concert mo lokola activité moko bo babengi ye batie ye tête d'affiche quoi mais ntango nabibisaki likambo wana bato na se bazofinga nga bandeko oyebi ka bandeko wana kwa
ndenge ezalaka maboko na bango ezalaka mpona kofinga. Alors wapi si bomona var banile concert ade artiste mokolo moko. Premier point yango wana. Wapi si omona artiste concert eza ye me ye moko kutu nani sala yango mpe nani akenda nani kuna te. Wapi si bomona concert ya artiste na place ke bureau ekende sur place atindi ba fanatique moko boye o baza même na poa te. Est-ce que fanatique ni nango ke no loba na gabo kuna? Osomona te keza mwa bizarre quoi. Soki to lobby bamndeko mosusu baza poto ntango bakozwa makambo bake na balive na bango kuta koma warrior. Nga kuna monaka bino ntango bobenga nga warrior esalanga mpe mwa jara po presque bamasala nga to mpe baza ba warrior quoi. Nga esalanga mpasi te esalanga bien fort mpona sans cadre mpe na bato ya bien. Alors var namoni mwa zunguzungu ezoleka boye nalobaka ngo navandaka na bawario naluka na yeba basekret na bango ebimaka te. Bandeko baza na kese mpo na babillet ya fale ezotekama ndeni. Nakompanaka te eske bawario bayoka na bango tu babombaka basekret na bango to ndeni. Ata oza na likango mwa wario akolobela makambo ya fali te. Oso comprendre? Mais sikoyo na ngambo ya bagolwa babillet ezotekama na comprendre te wana ekomi makambo ya kala to ndenge nini onazomona ane oyo. Wapi si bomona billet etekama boloba keno bako oza obligé kosomba 5 billets bazo obligé bato kosomba 5 billets après nango soki panel moko eteki ba billet koleka bapesi trophée soki awar. Wapi si bomona makambo ndenge wana ole basala makambo bazobosana ke tango tozalaka na TikTok eza balabala bato tu bazoyoka makambo oloba bosalaka ta makambo ya kobatama neti bawario ne bazabo makambo na bango po oyeba soki trotoni asomelaki nga billet okoyeba te atolesi ye atokabele mbongo atoza na mwasi ya wario na pale kutu bosana makambo afale kolobelo yango te. Ninakompanaka bango nakompana te bawario secret nini baza nango bato oyo o makambo na bango ebimaka na poasa te me ya bagolwa tu eza na balabala. O mususu autolela awa bacheli biso eloko azolela na yebi te soki akufeli mwasi soki akufeli ni tata mobimba boye nyonso wana kimotema tika na papesanga bamiti naloba na ngai naza omoni bato soki kimotema mabe eleki na motema elelisaka po mutu ngo na ngai nasalaka na ngai naza na namonaka na ngai naza na pasi te ya koluka la nakolela mpo na makambo afere. Pourquoi fere aza millionnaire soki alobi kelelo akokelala na soki na mboka nini akolala me tata mokolo boye aleli na ye bamosusu bakomi osenga basomba babiye bakomi komituna eske artiste na bamasa ne aza na bamasa te bakosomba 2000 biye apene siko bakomobeta bamashine wana nyonso wana ezoleka na TikTok. Tango bato bakoya na deba makambo nyonso bobimisi na ndako na bino kuna deja bawario bazango na maboko me makambo bawario bino boso tatone boso babiye sa défense neni na vie va vomi muta tatona na likambo na yo ayeba position na yo te mais soki muta yebi position na ropeto kitoko yango mona ka wario ko beta ye et ça moi difficile pour makambo na bango batama quoi on a le bleu vrai o ça vraiment na le blanc ngana sana ba masa ba baze belto soka na WhatsApp mukolo moko te ba ofungola nga secret na bango mukolo moko te na yoka secret na bango ata someli mutu 20 billets a oloba te mais biso ka lobi ya vandom déjà ye wana someli 40 billets taninga vanda kilo na kiti alobi ka na lo la bato kuna bato ba osoma ba 10 billets nyonso ezana ngo ko panja ata boye na débat ba ko pupola bino rapide na ebite quoi bino aneti anezo ya na ndimite to kosila na penja bien na changer quand quoi faut na changer quand na battre la santé po niveau to ke nango na mona na mutu na ngai na comment na ata muta kofi na olobi comment na ata muta kofi mutaso ke na rodaye na kisukuna ke no ata pa baspiritage papa wana ndo poneli nga muta bien ok pesa nga kofi mutaza suna mikolo ebele te bon nakende kuna te po personam nalobi boevar bandeko wana ozomona batiaka makelele wana na ndenge ya débat
ne bachaka makelele wana fale ba bione la déjà avant na nenga logique ne bachaka ba makelele wana bazoloba sino ba biye fwe lala mais na ndenge oza raison na ndenge mpe oyo bwana kozelela date wana to na ndenge banda kosenga date sikoyebisanga var tosola moke na chite na ngai babien nyonso wana bazosomba ligne bazosombela bato wana na suka nango bakokenda ngo wapi motu moko azosomba babie ebele nyonso wana suka nango bomema wapi bokoka bango kotene comment comprendre bato te eza nango mabe te mais comment comprendre bato te keno olingaka artiste somba mpe biye mais bosombeli bato babiye na suka nango yango balobaka ete babiye ezalaka na malewa mpo na suka nango ekodécouvrir yango parfois na bachateau rouge oyebi na façon oyo oyo nde basombeli wana soki basombaki album dynastie mais affaire yango aza ata single d'or var nakari miko pardi baplace ko tozoni ata wana esalanga bien te merci mpo na temps opesinga te ngai nde na kati yo nde yo ti continue minute na mpo topesa nde mosusu parole papa ngai nde na kati yo kutu nde kokata yango nalobi var gouve azalaki na raison ya koloba bozwa te exemple ya bawarrior asazoba te na minute oyo nayebi so warrior ekóma lokola évangile moko boye so olingi otambola mwa bien na vie talaka bamasa wana mpo basala basekret moko batiparo nayebi so nazobandela phrase oyo bokata warrior ata olingi manjela warrior ntango boswa na ye yeka je t'aime tie tout pour moi mon bébé ata otunie elekaka neni kuna epa na bino jamais alobela o secret na bango nayebi te soki fali moto alobela bango bongo to ndenge nini jamais secret bima va nga naza na bango nasolaka na bango jamais secret bima mais biso nyonso ezalaka déjà ezala nango kutu na toile ata bayoki awa te epa na yo ndenge nazoloba boye okendeka na balive nyonso eza ya kopanzana eloko ya kobatama eza wana te ata artiste aza na contrat ane ezoya déjà balobaki awa ya gabo baototyaka monoko awa tokobeta 8000 ka sikotanga efandi si nani yango akoexplike pourkui ebetami te bango nyonso tula mwisi ya zaza mais deuxième date afali pupa meme babiro ne bayebaki te deuxième date na ye bayebaki te omoni artiste aye mbala moko asali mo eloko moko lokola mwa prince mo boye mbala moko atie misapi na ye misapi ne mpe ya choco frappa atia yango boye stade de stade mbala moko bino nyonso na mokili bodai non foto ndimaka mpe kwa kosala golo eza esprit te keno lokola esprit ya wenge makambo esimba te ale boboya kaka mutu makambo esimba foko ndimaka mutu ntango makambo esimba ngai na minitio nalobi fali pupa na minitio oyo te biloko ti bosalaka badeba bawari nayeba te bosalaka badeba par rapport à quoi natunaka bino mpe bino misusu ye toni te répondre nga bosalaka deba par rapport ya nini bosala kosala badeba nga so nazalaka bino suna minitio na tie makolo na mesa naloba solo te bosalaka deba par rapport ya nini kwa natunaka bino va pardon na suki ya yo nayebi ke place wana mwa motema esukaka me ndeko apese toi eza nango so omoni baprince toni bayaka ezaka mpona kopartage kaka kua yango omonaka mingimingi bapanel yango kotiaka badeba ya feri fali totiaka yango mpena te si on part dans le terme de réalisation bandeko ebele bakóma kokende mwa libanda après suka nango ekomaka bengire donc yo oyebi donc yango wana donc omona prince toni ti bamataka baris bandeko tout eza mpona sujet peut-être asepeli koka kointervenir eloko moko boye c'est tout parce qu'aujourd'hui on peut pas encore faire lelo pena moto pena aza na kibomoto kosala débat ya faire efali na terme à tout en général faire ne mesure pas aujourd'hui faire azo se mesurer sous te donc na terme à nyonso na terme à tout vente de ça de réaliser nini tout je vois pas peut-être place oyo tokotia faire mais soki totia faire ye moko faire aussi aza ngola mokie tala ngola monene mais ere toyaka sikoyo kozwa bango mibale to toute sesika moko eza place oyo yango olukaka biso sikoyo tosala baéchange de parole trop mais soki totiki moto asala na kue na ye ngai nazalaka golo na soutenir fere ngai nazalaka wario na soutenir fali na kue na nga et là c'est bon mais soki tosangisi nde bajoueur batielaka bango nini liboso bajoueur batielaka bango batrophée oyo bazwi babiloko ebelebele batiaka bato bajoueur messi mpo batanga messi bakoloba
Bah, ceux qui 6 ballons d'or, ceux qui 8 ballons d'or. Bataille Messi, autant Azor Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, autant il n'a pas trophée. Alors, pendant que sur la musique, beaucoup de personnes ignorent na trophée. Alors, tu continues na bateau, ignorer na trophée, trophée. Si on part à côté des termes de réalisation, au lobby la vérité morobo, il y a réalisation qui ngande yo makiona. Ah, maintenant parcours il y a artiste bazo tangango, mais il pas na yozo benga makiona. Alors on est onanga. Les a passé. Toujours neko artiste N, toujours ka après toujours et toujours Lolo toujours kayo après toujours DJ Fa, après toujours artiste. Vous savez comment Lionel? Dans Lionel toujours kayo. Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Don Président Ambote, président Tony, tous ceux qui sont dans le panel. Bon, là nous vivons l'époque de la Ligue des justiciers, des reports de concert. Mais bon, vous savez, en 2025, par exemple, Motoga Soleil, c'est quelqu'un qu'on ne peut même plus comparer par exemple à Petit Fally. Petit Fally n'a que 3 chansons. Mais Petit Fally aujourd'hui est plus connu que Soleil au niveau mondial. Les gens vont s'étonner, mais c'est une vérité. Concernant Grand Mopao, le Grand Mopao, il y a ce forcing, ce qu'il est en train de faire, c'est du forcing. C'est quelqu'un normalement aujourd'hui qui devait se faire respecter. Atika Makamazo Sala pour aller en retraite. Nous, sincèrement, les mélomanes de la bonne musique, je suis pour ça au PC Conseil, il faut qu'il ait une retraite parce que Makamoto Aguma Usala, c'est du tapage nocturne. Je ne sais pas, il a combien de reports de concert déjà, je crois 3 ou 4. C'est trop. C'est trop pour un artiste de son envergure. Kofi, c'est pas n'importe qui. Parce que Sukazo Kilika Navanzelawana, je vous jure, c'est triste et ça fait très mal. Bon, concernant Héritier Watanabe, je crois que c'est le seul concert de lui que j'ai vu comme report. Lui, j'ai pas trop de choses à lui dire. Puis concert, il y a comment on appelle Espagne, tout le monde savait qu'il y a un concert Wanate. C'était juste une manière pour lui de rester encore en actualité. Personnellement, là, il n'y a pas un concert Wanate. Bon, je vais terminer. Ferregola. Ah, Yagola. Grand chanteur, mais avec un avenir très douteux et incertain. Pourquoi je le dis, c'est que Ferregola aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas créer. Azo créer leur moroté. Ce qu'il est en train de faire, c'est subir l'imposition. Il y a artiste, le cola, Fally Ipupa qui est très haut. Vous allez voir que tout ce que Ferregola est en train de faire aujourd'hui, malheureusement, excusez-moi les amis, si ça vous choque, mais c'est la vérité. Il fait du surmelage. Azo Tingama pour qu'il puisse continuer un peu à exister. Moi, ça me fait mal, ça me fait mal parce que je me disais que tout court vivre l'époque, il y a Baoué Rassona, j'y vais leur bako pour t'en ici, là, il y a de l'autre côté, là, il y a de l'autre côté. Mais là, les gens ne comprennent pas une chose, c'est que le musicien, le roi footballeur. Le footballeur, il perd sa crédibilité quand il ne donne plus assez, il n'y a plus trop de travail, son temps de jeu devient amoindri. Et puis à ce niveau-là, ça perd la crédibilité. C'est comme Ferregola. Ferregola, ça va faire combien de concerts, sans compter les annulations, parce que là, on parle de report. Mais est-ce que c'est réellement un report ou une annulation? Là, il faut se poser les bonnes questions. Ferregola, ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, et pourtant, il était bien parti, moi, quand il a joué son Adidas Arena, on voyait quand même que, voilà, ça revenait quand même en force. Mais bateau, bateau rendre service n'a fait arrêter, c'est les Gaulois. Les Gaulois sont les personnes qui sont en train de détruire la mentalité psychique de Ferregola, sans qu'ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, pendant qu'ils ont un concert, première distraction à Bango, c'est monter sur les panels pour venir dire j'ai acheté 40 billets, j'ai acheté 50 billets. Pendant qu'il n'y a même pas 2 catégories épuisées. On a beaucoup ça faute n'a comme Kofi lui-même d'ailleurs, qui est devenu le père spirituel de Ferry Assala. Vous allez donner la raison sur qui? Non, la raison c'est vous-même. La raison c'est vous-même. Vous jouez dans une salle de 20 300 places. C'est ça, non, Newsvar? Ouais, c'est ça, ouais, 20 300. Voilà, 20 300 places.
Mais à l'heure où on parle, à On moins se que je pose sois en aussi train de des questions. progrès- Est-ce qu'ils ont eu aussi 20 300 points d'interrogation? Bon, voilà. Ça, c'est la question aussi qu'il faut se poser. Donc, si par rapport à la configuration de Bango Badjo, Tozoyo Kaka, parce que ce ne sont que des échos, on n'a aucune confirmation que Badjo, moi, catégorie, moi, à 10 000 places, 10 K. On a maraba article net, papa. Article net, bazaba ndoki. Ben, voilà, tu vois. Donc, mais, Ndenge Tozotale Laka, tu vois, on regarde la configuration, on regarde un peu tout ce qui se fait à l'intérieur, et là, comme à mais c'est les premiers à venir ici sur le panel, mais ça ne rend pas service à l'artiste. Dans l'entourage, on a l'impression que Bazo est la Kibokondi. De l'autre côté, on a Trésor Congolo qui dit que je suis le chef de communication. De l'autre côté, là-bas, on a Nabosani même comme on a épée chef de communication. On a l'impression que, voilà, tout l'entourage de Ferrigola est en train de pétrir. Tu as un autre monsieur là-bas, moi, intelligent, excusez-moi du terme, qui fait des anciennes vidéos pour venir nier encore aujourd'hui alors qu'il a déjà fait cette vidéo-là. Tout ça fait en sorte que crédibilité, il y a artiste au la Ferrigola, pourtant qui est grand, Azo Kitaka. Il est en train de chuter. Aujourd'hui, je vous jure devant Dieu, retenez bien la date de ce que je... Aujourd'hui, si Fali décide, après concert, je ne souhaite pas, parce que Bissoto a une posanae, sauf Fali le a décidé, Atika concert, Atika musique, vous allez voir que Ferry va plus exister. La guerre de Messi et Ronaldo, si elle dure, c'est parce que les deux sont encore peut-être en compétition et il y a un qui donne encore un peu plus en termes de réalisation. Le but, c'est Cristiano. Mais sinon, dans la carrière complète, mais Ferrigo là, moi, ça me fait mal. Parce que je me disais, tu vois, dans la musique, toi, on te l'a à guerre, moi, loyale. Mais la guerre est déloyale. On ne peut plus comparer. Les gens qui, aujourd'hui, disent que Ferrigola, c'est le concurrent direct de Fali. Mais vous vous foutez le doigt dans l'œil. Aujourd'hui, Fali n'a pas de concurrent. Fali est panafricain, Fali est africain, il est mondial. Mais aujourd'hui, reconnaissons une chose, c'est que la localité de Ferré, c'est au Congo. Ça s'arrête là. Mais on a des personnes déréfléchies qui vont venir sur les panels pour se distraire. Là-bas, vous faites encore monter vous allez chez les Warriors, ceci, cela. Perte de temps. Vous avez beaucoup de travail à faire. Bosso Mababie à l'idée en abino pour que ça donne encore un peu plus d'éloquence. Moi, semblant et à guerre, même si ce n'est pas les mêmes capacités. Mais vous êtes dans la distraction totale. Vous allez voir qu'au travers de tout ce que nous sommes en train de dire là, il y aura toujours un qui va venir encore dire non, il y a Bisseza bien. Il n'y a jamais un pour rattraper l'autre chez les Gaulois. Merci, Don Lionel Tozong. Donc voilà, merci. Ouais. On est ensemble.